Bato tout ne peut pas faire le coup na baka ba goloate. Mais bato pas fali ba kokende. Bato pas nyoka longo ba kokende. Bato pas vivre li musi ba kokende. Et là Yoko ba nyoka kuna mama mina. Allez, ba moi hein papa. Hein? Oui, faire le goal là, il combattre. Là, tu es combattre. Très bien. Hein? Bah, prophète à Kinshasa, à Congo, bah, mon aga musique, bah, mon aga musique à STT. C'est farouche. Bah, mon aga musique à Malukwa Wate. Na Mikao. Mikao n'est qui ça? Bah, ce mon até, bah, Bektini, mon co, bah, rebelle, bah, côté Libiso, bah, mon raté. Bah, ça colle raté. C'est le gars, ma maman Kilinde, bah, Nicolas Babiloba, le Banabango et Belé. Moni, nation avec Joseph Kabila. Na maman Olive. Alors, ben, Joseph Kabila, quand même, il a dirigé le pays pendant 18 ans. Ceux qui ne savent qui est ma bé, Animbisangai, la Bible est au loba, et puis à l'objet, sur la tête qui m'a bouté dans la boque, on a battu les calibres sur la boque. Non, mon tour n'a monté comme mamie Koumben. Lui n'a pas travaillé, il a pas la boque dans la sont des balles, fait rigolo à coupe en pleine scène. Soit il fait rigolo à Koufi en pleine scène, et Stein est au Katanga Mabok. Pardon? Soit il fait rigolo à Koufi en pleine scène, Katanga Mabok. Soit il fait rigolo à Koufaté. Hein? Akokufa te. Ce qui a koufi na place gars au Katanga Maboko. Au contact fait le goal au côté na lupemba ya grave. Voilà Angélique ako ganga, ako sanda le quoi Angélique bazo na kati ya lola. Père on a succès élevé. Quand on a vu sur le condiment. Moitié aux attaques de la plaie à Kake. Un pasteur on a pas sanda bam. Hein? O ba yaki wona ba o nzamba sanda bango ba kota na pelenge nduna ba poloso. Donc ba yiso ko maudire Congo. Pour Congo totalement. Hein? Nous avons un nouveau président. Hein? Oh, il y a beau maté, à ça, il m'a bêté, alors on m'a dit à côté, pourquoi Congrès soit avancé? Dans ce monde, il y a président. Personne qui dit la vérité au chef de l'État. Personne. Homme de Dieu, bientôt, Baza Bango tourne et Kiribo. Va passer belé, va compter la science occulte, va compter la formation, va compter la ndoki, la sorcellerie. On dit que le président Martin Moussou Zamboko. Le président Bunda, Ndenge Kabila, Bundaki, na Occidentaux. Est-ce que vous avez aussi un président de Maman Olive, au Tongi, l'église catholique a mené à Bukavu, au CNC, avec beaucoup de millions de dollars. Romains 11, 35 à 36, où il y a des fils ngaï, on a zongué c'est à tout le monde. Dieu va vous bénir. On fait la moitié, on va faire des balles, on va faire des bougots la balle à sa tête. Nazana yo fait des goals à vous apporter. Vous avez bien dans tout force spirituelle et physique. Donc, on a une défense à Marty. Parce que tous ont tellement de valeur. Mon sang va aller loin. Hein? Il est bien. Hein? Il va pas tout va tellement la biloko dans la vie. Hein? Tu es sur la main, on va plan, monsieur, ça, na boutou. Mais na ebisi mo konyambo kananga imoko. Comment ça quoi toujours une catastrophe, une catastrophe. Ça dit quoi? C'est la spiritualité qui domine le physique. Hein? Côté spiritualité, on a échoué. Pourquoi tu as échoué, ils ont frappé sur le physique. Aucun homme politique qui m'a dit qu'il a semi fétichité à un poste à Zate. Comment on amène à mon oncle? Mais qui sait pas? Comment on amène mon oncle? Ce sont des formations. Comment on amène ma gamme? Ce sont des encacas. Comment? Mais si tu as dit que tu as dit la carte, tu as dit que tu as science occulte. Qui na ba franc-maçon. Amis téléspectateurs, fidèles abonnés, Yafran Comet TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tolobela Congo. Émission Nabino Bomesana Kozwabiso chaque jour. Quand nous topé sa rabino d'actualité, tu informes rabino. Aux hommes toi si kaye ba ko s'abonner, ko partager, ko tirer la biso ba commentaire na ba commentaire to pe ba suggestion na bino et ko sala biso bien. Merci na bino nyonso ba obo pesa confiance pe fidélité na émission yo. Je vois maman Nana Mbomba, la maman des orphelins. Merci na nyonso sala rapport na émission balobi bientôt tozo qui t'a déjà na ville Mbandaka na cadre ya vision de l'aigle bana Mbandaka bozala déjà motivé bozala wana ebele vision de l'aigle tozo ya wana d'ici le 20 Tokoma déjà na ville Mbandaka bozala zala wana pona koyamba biso. Merci na cordon Joël Sambi na nyonso ozo sala lobing yoane sala vraiment bien. Joyeux anniversaire na Marie France depuis la ville de Lubumbashi
il est vraiment Molandi Monen, il y a Front Commun TV, Topé sur Bambote. Aujourd'hui, je suis avec le prophète du peuple, le prophète Ngefa. Yende Torope Sabino vraiment ba information, Yende Torosa Labino ba analyse, Topé Makambunyon so Oezo le Canard, République démocratique du Congo, prophète Ngefa Losa Konayo. Nzambele kibango ya solanguya na makasi. Lokumu masando ezonge pa nzambe, mais to bana losambo pona nkolo alekinyoso. Soki boyoki mongongo na nga, ezali un peu touché parce que lobi ezali na délivrance monene na kati ya Lingomba, mais yango mona kete na lembaki. Ça la paix la délivrance. Papa nga za pasteur monene ti. Ozo ngai. Tonga na bandi ko bunda na ba musulman na ba CCTV rien. Tant on a fait un voyage missionnaire, Brazzaville, Cameroun, Pointe-Noire, hein, jusqu'à la mission de bateau. C'est quoi? Mais il y a un bateau, le Bingefa, au salaire, le remonté. Est-ce que au salaire vraiment démontré délivrance, mon roi, toi, qui m'a dit pas biki? Mais ceux qui ont osé 4 6 mois peut permettre vraiment de commencer. D'ailleurs, yes, on a eu biki sabat avec Kende ko ibi sabangote. Je n'ai pas l'envie à ça là ba publicité. Tout ça mais la je suis un homme charismatique à Osakanate. Très bien. Dimanche mosusu yaka na caméra na église, malgré ça di banda omona Kiengefa on zamba ça kana to bon de la zamba. Tata na pambolio susu na ngonga malamu oyo. Pe malabo moyonde mo pesi na yango. Pambola émission de sala bituna ya journaliste biano nanga. Na sangi moli mon centre na Jérémie 33 verset 3. Na évoqué na tongo ya lelo kota na kata bibebu na ngala munoko na ngai. Ona koloba, ona kosala ezala pona ye. Tata na ngolo. Nzambe na bilaka totiki ba diaspora boko na yo. Quand on laisse biso basonga biso le boko neza kati na bango. Totiki pe bitumba est na boko na yo Romains 8:31 c'est Dieu pour nous qui sera contre nous. Atiki bon so bana malade na tongo ya lelo kolo leka kobikisa bango. Oyo kolo bazana kati basala d'opération. Bazangi misolo. Na bana oyo la césarienne. Ya oza la sage femme pour la chirurgienne na bango. O bazong sa milimo na kombo na yo ya. Obonga bango na sikana bule pona ko enlèvement ya église. Yawe. Atiki ba konya mboka na boko na yo bazo mitema ya sika. Osunga bango. Bana na biso bosuku sana biso. Komona tata pe na mwana na molimo santo. Amen. Amen. Prophète Soukanto na wana côté ya makambo ya délivrance. Est-ce que ba prophète topé ba pasteur au basala la délivrance a zopesa bato bazopesa ba témoignage na télé ezamabi? Bon, témoignage na télé à ma bête mais pour moi je vois c'est comme les commerçants. Bazo luka ba client ba kota. Mon tu so teke ke loko netele ko mabe pola, alba ke loko mabe pola te. Ka loko nango eza kitoko soko sombi uzana yo. Papa, délivrance c'est un processus. La parole de Dieu, c'est un processus. Miracle, oui, produit la parole de Dieu. Non, miracle, qui produit parole de Dieu. Ça dit quoi? Na kati ya délivrance, tout ça, na processus, mon nez, tout l'andaka. De bosso, mon tali, quand la délivrance, tout dans l'état d'amener. Et mi balé, ok, n'a pas tant cessé. Il a mis ça, tout la kir d'amener. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je peux la montrer. Net mutumo boyer aza peut-être un problème mental. À cause de la repentance, là, nous attaquons directement la force spirituelle. Nous évoquons le Saint-Esprit. Na Jérémie 33 verset 3 à Salamoussana. Parce que mon tout n'est bébé comme ça, c'est bébé. Celui qui connaît tout, qui touche le cœur de l'homme, c'est Dieu. Là, c'est un autre processus. Hein, tu vois les canaux directs. Mais il faut être 4, 5 fois, 10 fois. Dans 4 églises, pour tout chasser minimum, on va prier. Mais nous sommes le pouvoir, que tamboli, on a ma magicien, moi, je suis un eschatologue, je suis un anthropologue. Sauf, nous avons ça le coup de la ligne de ma camonaille, mes habitudes. Mais délivrance, c'est facile. Tu peux tomber, tu peux mais vous allez délivrer. Les abeilles, les bateaux, surtout qui m'a mis
ozomona eza na ba septembre tolandaka na processus koyeba ete moto élément azali délivré moto élément azali guéri pe moto élément nzambe azali kati na makambo nyonso ezoleka na Congo prophète comme na Congo to simba ezosimba te to leka ezosimba te to kachabo ezosimba te alors bino ba prophète to pe basala nzambe boza na mboka to lo ba Congo eza maudit to pe Congo eza na Proverbe 24 verset 20 lobi ete soki totani yango clairement les bonheurs ne trouvent pas dans les maisons des méchants. Ça dit quoi? Congo est en malédiction. Pourquoi Congo est en malédiction à bas dirigeants? Somme 33, verset 12 à 7 de errer la nation dont l'Éternel est roi. Très bien. Donc, ce n'est pas une force armée qui protège les rois ou les chefs, c'est Dieu qui les protège. Les bateaux, et là, on bâtit quand on bâtit la bango, dans Somme 127, verset 3, qui mine à bokitiste. Bakiti na ba science occulte, bakimi na ba franc-maçon. Là automatiquement nous avons au centre d'Abyssona Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 15. Hein? Aucun homme politique qui m'a tikale à semi fétichité à un poste azate. Comment nous amène à monoko? Mais qui sait pas? Comment nous amène monoko? Ce sont des formations. Comment nous amène magam? Ce sont des enkaka. Comment mais si que batu ndengo ngini nzambe asala kati na bam. Na tango ata on zambe moni bino boboye na ndenge chronique ya biso na 15 verset 1 à 4 bete soki bokanga mina ngai nzambe ngalo kanga bino soki boboyi ngai nzambe na koboya bino bato politique ozolo babaza na kisi wana omona aza pe entouré na ba homme de Dieu aza entouré na ba prophète aza entouré na ba pasteur homme de Dieu bientôt baza bango tout na ekiribo ba pasteur belé ba kota na ba science occulte ba kota na ba formation ba kota na ba ndoki na ba sorcellerie. Alors c'est entre eux. Tout le monde est chef de l'État a bengi ba pasteur ba sangani na stade martyr ba yeko tika mboka na maboko ya Nzambe. Ezali ki processus moko malamu mais bino ba pasteur bozolo baka kongeza maudit kongeza eloko nini siko to sala pona to bima la malédiction. Ayeko tika mboka na maboko na Nzambe. Hein? Chronique alobi na biso na 18 du 20. Moto na moto ofuta misala na. Et puis alobi sous la tiki mon bout na boko na bato ba le kalibo na boko non moto na moto ko mema mikumba na ye lui n'a pas travaillé ko tika baninga na boko na Nzambe ndenge hein Salomon atuna ki na Nzambe tant Nzambe Salomon si otonga na Nzambe temple ya monene Nzambe bimela ki Salomon olingina sa noni Salomon ba ni pesa ma sagesse na intelligence pona kabambana Nzambe lobi ko sengi sagesse na intelligence na pesa pe mikole bene na kati na vie. Et vous continuez à monter les connaissances de Mokilité. Nous sommes bien bakisa. Processus c'est Zalaki Mabé. Non, non, wa Salomon. Processus il y a ressemble là. Non, non, Zalaki Mabé. Bah ça la processus boité. Processus Zalaki Mabé. Yo bien passer nous sommes sanda bam. Hein? O ba yaki wona ba o nzamba sanza bango ba kota na pelenge ndu na ba poloso. Donc ba yisu ko maudire Congo. Pour Congo totalement. Hein? Nous avons un nouveau président. Hein? Oh ya bomate asali mabete alors moko ta compte pourquoi Congo est avancé. Congo est toujours une catastrophe, une catastrophe. Ça dit quoi? C'est la spiritualité qui domine le physique. Hein? Côté la spiritualité, on a échoué. Pourquoi tu as échoué, ils ont frappé sur le physique. Bah ça l'anzambe au bazaki na kati wana nani ya koza lanjela mabe. Bango yonso ata mawa bien za yo. So ina mona papa kelani pata na kati. Papa Baruti. Na moni ro ibondo. Kizamina Kibila. Prophète Ngefa. Frisance Koussou. Ce qui n'a pas été écouté. Là, je peux dire. Finalement, Binonion, sur la carte à Maramboana, tout le monde a vraiment rôle, le mot bien, pasteur, la mboka na biso. Est-ce que président Koutananga n'a pas dit ainsi dit l'internet? Binonion, c'est aussi un président. Non, non, président Koutananga. Est-ce qu'on a besoin d'un président Koutananga, papa? Hein? Dans ce monde, on a besoin d'un président réel. Personne qui dit la vérité au chef de l'État. Personne. Mais construction sera mais entourage à président Azana bah homme de Dieu. Yo pétant comme akuna o la vérité ba que tu dis rien au chef de l'État. Ngangefa. Mais ça est belé ba ta présence au Kesila. Je vais dire au président la vérité. On vous trompe. Ozali bossa caméra. On a dit que le président Martin Moussou Namboko. Président Bunda na ba ndenge Kabila Bundaki na ba occidentaux. Hein? Est-ce que nous avons aussi un président Namboko na Nzambe? Président il est aussi un martyr. Na mboka oyo Tshisekedi oyebi na nango azo céder na intérêt ya ba congolais et c'est la martyr lokola Ngefa la martyr
Parce que tous ont tellement de valeur. Mon sang va aller loin. Hein? Il n'est plus. Hein? Il va pas tout va tellement la biloko bazana na vite. Hein? Donc sur la ngana ba plan monsieur ça na butu mais na ebisi moko nyamboka na ngai moko. Somme 127 verset 3, c'est Dieu qui nous protège. Alors Makambouana, pourquoi pas le baron paye la caméra à président zoa information dans la occasion dans la benga banyo kalongo kuna abenga nga dans benga ba wela presse abenga nga au moins na pour ça l'intérêt na au parce que sur l'intérêt na papa nga na sala ka intérêt nga mo te on na baki na président longwana EAC parce que tozali na Afrique de l'Est tozali na Afrique centrale c'est zonga na francophonie Afrique centrale SADC le président ayoki ngai force SADC se préparer et qui na est to comment hein ozoka yali bisiko ngina lobani alors na lobani na lobi tout ya lingité so moto soka lingi ba force ka mourte papa nga ken intérêt na ken loko moko te na zana intérêt ya mboka na nga na zana intérêt ya mboka na nga azomona mboka na nga ezokenda kokabwana kwa Soudan. Il faut benga okana téléphone pour mamboza. Mais moi je suis ministre de Dieu. Mais falo koko lo bape na caméra no zala ko lo bape na cher ba ministre de Dieu. Ba mosengo batikala lo bate fa mona ka président de la République ningo lo bazate. Ah za ndako na ngai mabe. Pa pesa ngombo leo na bakisa suso na kanta ndako na bakisa. Hein? Ana intérêt ya mboka. Hein? Kongo ko mboka ya soni. Est-ce que prophète différence nini ko sala entre bino ba to benga bino peut-être ba ancien prophète na ba jeune prophète parce que to remona ba prophète ya lelo remona prophète moko jeune azana ba ndako minene outsala nzambe autonga ba temple minene tandis que bino ba pasteur ya kala to ba prophète kala boza vraiment na eloko te to na eloko te parce que totambo na robanga nzambe nzambe pesa ka moto facilement te bango basambela nzambe te to pe nzambe na bino nde asala non les gens ba contre na ba science occulte ba contre na magie ba contre na ba formation le monde otambola na showbiz ba contre ba showbiz na bango na moni passer na Londres na mwasi ya kitoko mais azo beta moi on ba makembesi hein mwasi ba kuté langa loko ninga na zangi osabilo ko mais moi ça doit comprendre que mobile na biloko là sont les gens qui ont beaucoup d'argent biso tozana le côté ni le pango ni quoi ba bengana nga kutu na église ya le pango ya za kutu libanda na zobelela na moni mutu te parce que ozana nzambe makasite. Merci beaucoup tanga nga sango banzambe ni bazana ozaki pas affligence to mona ki ndako temple mona na zotonga yepeza bo nzambe te yoko comparer nga na affligence te na poser ka question mais la affligence elle kanga na lekaka te nzambe abengi te mais moi je préfère monsieur dans la moutaolekisa te bana nga kitoko na kobuma ngo pelo mokili te et Matthieu Bible ebisi biso na Matthieu 16 25 à 26 à quoi c'est un homme de gagner tout le supérieur son âme na yebi ata leo nazo souffrir azanga esika kosambela toza libanda nzambe akosimbaka motu moko mibale te motu moko monsieur ozoye bate 1 Jean chapitre 5 verset 19 nous sommes les enfants de Dieu il faut savoir que le monde entier est la puissance du diable hein tala ba jeune musicien le botambola ba sombi ba jet de luxe ngefa bazo bengana on église mutako soutenir yo azate okomi ko telengana okomi ko tambola par-ci par-là oh balobi bala nzambe ba souffraka te bala nzambe balela te yo nzambe na yo kaka te tanga nga Yesu ndako ni Yesu azaki nanga tonga tanga nga na vie ya Jésus otozo doré ndako atongeli Marie mama na ye Joseph mama obokoli oya ndako ngo tangela nga so tamo na Jérusalem mobimba na Israël mobimba okuta na ndako ya Yesu te mais ndeli litaneza hein mais c'est lui le Messie hein motozo bimisa mbongo azo bimisa mbisi apesi na bato bale azo sekisa bato tangela nga komo na ye so kele on apôtre no tangela nga na Jude la ndako ya Pierre oya tekela kina ngo zaki wa papa nzambe za nzambe ok nzambe amonaka oyo frappaka bato na miso te c'est qui est dedans je sais moi hein humiliation nanga hein naki na motuka wa ko sekanga ye nzambe simba ka moto na zwi motuka ko somi motuka na place ozo ndako ona ebiso basombeli ngai na ebiso susu ne jeep musu climatisé ya makasi zo koma dodemo ah nzambe il a touché quelqu'un en Europe ai papa bundeli mboko ozai kolela et puis masuma ka mandako nzambe akosala quelque chose
Voilà, Nzamba sala quelque chose pour le prophète Ngefa, pour la paix à sa place. Si on a conduit papa journaliste, il y a balanda ko mingi. Ngefo ezo bundela mboka oyo. Ngefo ezo na chef de l'État sika moko to telemela Kagame na ba occidentaux. Est-ce que réellement Ngefa ba ko bimse na église? Pe bino bovani bozo lia bozo mela. C'est ma besoin que le pays est agressé, le pays est agressé. Nzambe a côté de la bino de terreau 28 à cause de moto Nzambe ya Zalibanda. Hein papa? Hein? Et ça la bino quelque chose de viens nangai na bindenge ba congolais bazate bande kunangai. Comment est-ce que le là qui parle chef de l'État, ancien chef de l'État na biso? Non, Joseph Kabila na bina Joseph Kabila. Na maman na ba ngai na noté. Mais le bas mabe pour la Joseph Kabila pourquoi courir derrière? Papa Naza Moutou Romain aibisi biso na 18 21 21 alimbisa. Yo ki papa alimbisa na sangue pardon. Hein? Pardon parce que ceux qui bango balinga na Kabila pardon on pourrait faire quelque chose pour moi. Nazali moto nazali parmi bateau et ba telemela Kabila ti lelo. Aso nzambe habita la moto telemela ki ko sunga yo. Na ka bango to kanzana. Po bino bino osambelaka. Hein? Kabila musulman. Hein? Bino osambelaka. Mais Kabila musulman mais musulman ba chrétien ba tatabo Abraham. Toi bandeko. Bango ba sunga fort. Hein? Na toi pas il a chef de l'État. Hein? Oh le gars qui a bossana. Azali chrétien, na chrétien azali musulman. Beta le roi na bien. Bismillah, mazag bismillah. Na bina na Kabila bismillah. Na bina bismillah. Ayo kangai. Na okende wapi église Nzambe libanda. Moi mabe malile ngwe bandi. Na ba koko, siko ba kufela nga ba kolobani. Papa na moni mutu te. Nzambe apambola frère papi na France. Soki na simbi yango na maboko. Je vais prier pour toi. Apambola kitamina il m'a promis. Nzambe apambola. Hein? Na Kabila Kabange. Na maman Olive. Na lele bino pona komi na suka. Hein? Na yebi balandaka yo ba yo kayo. Hein? Oh tout le kaka limbisa. Parce que soki bino bino bato malamu. Ngefa saki Kabila pardon. Mais na osala sekani. Dans la position de faiblesse. Si on a même mutako sunganga ka yewana. Autre baki bino ba santu bana na Nzambe. Hein? Ba kolomboka. Papa et maman. Obino bolobaka. Na moni lisunge zate na kena Apocalypse 15 14 verset 13 les bonnes œuvres. So il peut osala ngolo kumu na Nzambe. Ça il peut asala yango te Nzambe ba pambola. Na suki na ngai. Voilà, le message passé na yebi que maman Olivia Sungara Bato et peut-être va recontacter des jours à venir et cause la bien sûr vous contacter Ngefa o azolela et pas ancien chef de l'État Joseph Kabila Ngefa Zalibanda. Ngefa azolela église Zalibanda bana bazopola ba bengani na église biloko keso bo sala quelque chose pour naye et cause la vraiment le kumu pa Nzambe. Prophète Ngefa to solano makambo ya Ferregola. Ferregola à Stade Martyr le 24 juin. Mais tout mona ba prophète ba bande déjà ba prophétie. Monsieur Alobi a reçoit balle, a recouvert calamité ba prophétie bandé belé. En plus de cela, tout le monde on dirait concert et affaire Ferregola est un peu combattu. Ferregola ba annulé concert, Ferregola descente na Stade Martyr. Comment on a fait Ferregola ba prophétie? Comment on a fait Ferregola Stade Martyr nae eza un peu peut-être combattu ndere bato bazo lobela leki nae utu kokufa na nyoso wana omona Ferregola. Est-ce que eza problème spirituel ou bien zani spiritualité ba prophète à Kinshasa à Congo ba mona ka musique ba mona makambo kana STT c'est farouche ba mona ka makambo na malukwa wate na mikao ne kisasa baso mona te ba bektini moko ba rebelle ba koteli biso wa mona ka te ba sakola ka te. C'est que ma maman mokili nde babandi ko babiloba loba na bango ebele. Hein papa? Hein? Oui, Ferregola azali combattre, eloko to ezaka combattre, nde yango eresiraka. Très bien. Hein? Hein? On a confirmé le 24 juin, faire go bête na Stade Martyr parce que comme na présidence ba accorder yango. Po yemo ka na stade ko tala même kakatano ezalaki, akena la présidence ba accorder le 24 ko beta. Hein? On fait la moitié de la balle. On fait des bougots la balle à ça. Nazana yo fait des goals à vous apporter. Vous avez bien dans tout force spirituelle physique. Hein?
Mosala ba prophète ozalaka na monaki. Bango bamonaka mikolo tata Yesu anga monaka ndenge. Est-ce que makambo nyonso otokomona Frère Gola akobeta akosala plein lokola fali pupa parce que Ecclésias chapitre 3 verset 4 chaque chose à son temps. L'éloge temps ezali à faire na fali. Faut dire la vérité. Hein? Faut dire la vérité. Bon monde bato tout ne peut pas faire kuna baka ba goloate. Mais bato pas fali ba kokende. Bato ba nyoka longo ba kokende. Bato ba nyoka limusi ba kokende. Et là bazo bang sont des balles Frère Gola coupe en pleine scène. So il fait le goal à Koufi na plein scène Einstein ya katanga maboko. Pardon? So il fait le goal à Koufi na plein scène katanga maboko. Bazo ka bien te prophète so il fait le goal akokufa te. Hein? Akokufa te. Ce qui a Koufi. So qui a Koufi na plein ya katanga maboko. Et je te dis aujourd'hui, à moi c'est 3-7, Dieu ne fait rien sans tout faire révéler ce qu'il a serviteur. Au contraire, fait le goal à côté na lupemba ya grave. Voix angélique à ganga, à Kosanda, le quoi, je vais passer là. Père, on a succès élevé. Quand on a vu ce qu'on dit, moitié aux athées de la plaie à Kake. Voilà, tout quand on a makamamboka, prophète Ngefa, tout Kolanda bientôt la sortie médiatique, il y a ministre de la communication, Patrick Mouyaya. Alobi, ceux qui m'a sangoué aux zanga na Congo, ils ont un Congolais moko, oyo. Il fallait l'omba, Patrick Mouya, il faut dire la vérité. Quand changer nationalité, aux aides d'origine à moi en Mboka Wanate. Parce que tout le monde a dit Ghana. Azaki gagné, mais à changer nationalité français. Avec une équipe nationale. Soit la bête, il dit que tu gagnes les Français. Soit la bête, il m'a dit que tu gagnes l'Africain. Ok? Mais mon temps, c'est ma remontée à Moïse Katumbi. Pardon? C'est Moïse Katumbi. Azaki un opérateur économique. Spécialiste en Massango Zaï. Il a bloqué. Comment il peut bloquer? Au Congo, en Zambie. Un Congolais, à Congo par terre, Azali d'origine congolaise, Azali d'origine italienne. Azali opérateur économique. Moi, ça bani économie ne banda le loté. Bien balépé, abani pe osala ngo période mo so bazo na Mobutu. Akimisi baloso. Non. Ben balépé. Abani ko sata baloso na Mobutu. Tata bloqué baloso akimisi yango. Nyo so na obédience na ko la Moïse Katumbi. Nyo so ça le point ni nzale ko ta to finga président, to finga gouvernement, to telemela bango ya zo lupemba so bo voter nga ngane na ko pesa na masangu parce que ngana commerce. Non, c'est lui. Hein? N'a pas dinosaure baza sima Moïse Katumbi. Donc le bac Moïse Katumbi. Romain 8:31. Et lobby si Dieu pour nous qui sera contre nous. Babunisa keloko ya Nzambe te. Azo bunisa ba peuple congolais pour to ina chef de l'état zaliawa mais nous mangeons. Prophète ce que masango eketoli ba loso. Yo ko croire que congolais moko ko la sa Congo par terre. Papa azali opérateur économique munene. Masango mingi eutaka na est à Congo. C'est la katanga de masango utaka. Hein? Oh biso le ba dula na so ba Congo wa soki bokanga l'autre zalaki. Hein? Mais masango yo bazo ko rafeta Congo mu. Ba ko sala ta ba la musa sous projet na bokanga l'autre. Mais ba Canadien ba sombi yango ba na cannabis. Je forme opinion nationale et internationale. Ba sombi yango ba lamba. Ba sombi nini banani. Bokanga zongo ba Canadien. Ba sombi nini. Bokanga lonzo. Oh. Po ba lona ba cannabis. Ba drogue wana. Ozomona. Ça dit quoi comment la mboka putu mo potu. Nous n'arrivons pas à comprendre. Toujours comprendre le connaît le Congo. Hein? Ba boy ko na masango, ba tekeli ba Canadien, matata po yazo ba sala ba marche, moto ya bomi bokanga lonjo, ba zo arrêter yete. Justice est indépendante, justice banga ba tongususu. Mais les Canadiens ba sona ba lona cannabis. Ba teki bokanga lonjo. Ba teki ba lona cannabis. Cannabis c'est drogue. Mais pourquoi Boloba qui matata ponyo a détourné bon. Après le gouvernement était qui bukangaloso sko bilanga auto kolela congolais azoliate. Question so pesi yango. Congo aliate masango il faut 8 ministres, 6 ministres na oluka masango. Est-ce que peso fonctionne? À cause d'un individu. Il faut arrêter Moïse Katumbi pour le mettre en prison. Pardon? On doit arrêter Moïse Katumbi pour le mettre en prison. La détournement ça na bokangaloso. Ya votre masala ba marche notre les 13 années. Quelle marche à votre parce que mon tchep marche opposant là aux hommes onde ni tokota omba. Les ana ba fête. Opposant mala moza wana. Yozolia. Hein? Yozolia. Na leni. Mais babi Congo zolia te yango bazo sala marche. C'est quoi ça marche de Congolais? Balo soyé ba fufué. La marche wana. To ça Kabila comme les marches. Alors on la bokonti. Mobutu ça comme les marches, on la bokonti. Bilonga papa mbana papa.
Et puis, ce n'est pas la population qui décide. Les bango ne va décider. Donc, c'est marché pour le monde. Donc, la population est là. La population est là côté, papa. Même tu as ça va pouvoir, tu as besoin de la population profonde. Dans le Congo, la population a besoin de pouvoir. Bango, il peut ça pouvoir. Parce que va voter à Bangote. Ok? La proclamation, la proclamation, moko léoné, et dans la sens T. Les députés, mon sous on a bisu de l'île de Bangote, va voter Bangoni, va nommer Bango nommé. Ne va nommer PDG, va nommer ministre, ne va nommer Bango. C'est ça voter à Bango. Est-ce que l'élection est ça crédible dans le Congo depuis que l'on a Mobutu? Élection en 2018. Il y a d'autres opposés aux questions. Élection en 2018, les gens qui peuvent tricher. Nous avons même mon toit. Kabila a bien fait le point. Pourquoi Kabila a bien fait le Kingakat pour pas négocier? On est le cas, papa. Totalement Zoya. Mais Zoya, président, tu sais, il passe à Simbi Seni. Asimbi armée, Asimbi constitutionnel. Président, c'est qu'il passe parce qu'il y a Asimbi Seni. Non, en Afrique, c'est comme ça. Président organise l'élection à l'attaque. Il y a en Afrique. Nous sommes en Europe. Où est la démocratie pas? En Afrique, c'est comme ça. La émission, l'an 2023, tu sais que l'eau à boire. Bilan, n'a écouté na tinate. Après ça, et ça na tinate, il passe. Parce que bateau, barobimissango, bazar. Voilà, prophète Tokomi vraiment cochité na émission na biso. Tout le monde qui descend, il y a gouverneur Bobo Azala qui bloqué na Kinshasa ndeng bato balobaki. Qu'est-ce qui fait que gouverneur Bobo Azala bloqué puis Azo Ngambanda? Bobo Azala qui bloqué te gouverneur excellence Bobo Logo. Azala qui bloqué te parce que nécessairement problème au État législature provinciale n'a rien à voir avec Bobo. Mais comment les Alakinde entre l'Assemblée provinciale? Na bao bazong saki bango na cour constitutionnelle, mais il faut pas les dans la communauté à APAJ. Pour PAJ examiner le dossier à moto na moto. Et personne qui m'a créé va benga ki bango aw. Le gouverneur ville à qui aw moto mo ka ki bobo wat. Les lolo appelle déjà lettre ya kozonga. La ministre intérieur. Et bon ba retard bien so banda. Non, avec on luka ba coopération. Azu l'ingénieur président peut ça que pour université moderne. Azotala ba essence ba pétrole pona ya ko sala banzela na ba misala bazali nango azela ki pona kozwa bwa mwana misolo wana azwa makambo wana ozomona ndeta makokisi yango nde ayi kozonga triomphalement ça dit quoi Équateur na maboko ya Bobo Boloko Bolumbu otobengi vide omona ki akei wana lokwa mokolo Yesu akota na Jérusalem. Je n'ai jamais vu la quai à Bona Mona quitté. Ça va faire ça qui bateau 5000 5000. Non non 5000 t'es papa 5000 5000. On t'a donné 5000 à la quitter. Hein? Ouais, j'ai 5000 de peuple. Bande ko nga ba ti bongonzo. Ba zo ki na infranté. Ba oti ba bo sole bi pa ba mona été Lazare akufa ki c'est quoi qui? Ça dit quoi peuple lingi Bobo Boloko. Hein? Gouvernement ça a beaucoup d'attention. Parce que bidongolo miso bazo lukawana. Batouane ya Bwende. No ya est ya ouest kuna. Hein? Batala ba mingando, batala ba groupe na bango oyo ya Bwende. Bango ba touche de Bwende ba longola Bobo Boloko po batia mutu na bango. Hein? Po ba sa chantage avec le chef. Pourquoi makambo Bobo yo akizaraka batu bazala derrière ça? Mais tu as des problèmes. Mais Bobo avait des problèmes. Il y a des députés et les gens comprennent que. Ceux qui Bobo a un problème avec les députés. Il y a des présidents provinciaux, il y a l'Assemblée provinciale. Si on dit que Makamouane est allé Bobo Tetoyoki, ce qu'on dit Bato Yoko, Makamou Bobo Kotiaka Batum Soupouani. Mais les gens sont là. Banani net. Hein? Na otaka kuma na bangote. Ba ministre oya Bwende kuno atiki Bwende. Même Jean Boussa, Jean-Lucien Boussa, les babébaniti. Adjoint Bapani, secrétaire général, aïe la partie naïe. Parce qu'il y a Jean-Lucien Boussa. Aïe la partie naïe. Mais autant qu'il y a Boussa, facilement. Il y a Bwende, autant à comboter papa. Est-ce que Zalaka? Tu comprends que Bobo l'équipe, non? Boko Salanzela, Moro de Toronto 28, 27, n'est pas petit bon Jela Sam. Bobo reste le vainqueur. Bobo a moins un Zambie. Bobo a le Kamamou tout et Équateur a moins à développer. Yo qui n'est pas dans la beauté la lix. Bayamba biso pété.
Malo pe to okay. Le 20 to okay mbanda. Bobo na ko bisa gouverneur akoyamba yo directement au mona ye ozali parmi ya moto ben nga sona ba gouverneur bobo cause na yo. Hein? Ozali parmi ya bato oyo oloba makambanda ka mais bakoyamba bino. Toujours relayer action oyo gouverneur à ça la na province on a gratuitement. On ne paye pas, oui, bien on prophète, biso ça la place malam eza, to lobi malam parce que ça ça na biso. Mais bobo za malam. Très bien. Koleka. Mais bazo yamba biso te. Tembalo ba ko yamba bino. Eza malam. D'ailleurs avant yo kende na ko benga gouverneur na bi tala moto ya bundela ka yo wana atala ba extrait babilo ngapi na kende pimbanda. Très bien. A bientôt to babilo ko wana ba premier poto salé et loko ngo bata été bobo azali kaka bobo. Et ça c'est Ba élection 2023 na mbanda. C'est lui qui passe. Bobo Zoleka. Guy Luando, je crois qu'il a osé poster dans la ville en Bandara. Moi en Bandara solo. Akoka bobo de. Moi en Bandara solo. Oh. Akene bonde province ya Wende ne province ya Wende. Ka Guy Luando. Akene bonde papa. Bozo ba bonde ya province ya Bandara. Oh. Yo lo bakia. Bonde ya province papa. Akene na chua pa. Na mbana ko bobo boloko bolumbute. Obi comme on a Gaiso là. Oyebi les grands chocolilo. Oui la kanga na mbanda chapa. Pardon? Oui la konga. Mwana mboka kanga chapa kuna. Azo na mbanda ka boba kangi. Ya nini opération nini kraka. Bongo batona so ba bali sa Guy Luando. Ba ka bobo. Ah makasi. Te ko ba makasi il faut la population. Yo mona ka ya rep nengezo ya te mupepe na ngo partout implanté. C'est la rep ndele qui de pèse. Boba monter de pèse. Elle qui de pèse. Nani bana pouvoir lelo. Hein? Donc kuna na chopa olobi wili bakonga. Wili bakonga kanga chopa. Ongole ka chopa. Awa na Equateur bobo kangi. Siko olega wapi? Grand chocolilo. Yo mwana ba mwela. Hein? Tama kitina vya da Yo ka banya kule. Mama, mina. Bambara wa wila. Yo mwana kaya wana papa. Akayo mwana bando bota mwana mwana kaya wana. Jérusalem. Yo sorti de Jérusalem. C'est bon boloko. Ba Équateur ba kiti. Ba tala sa chef de l'état était. Oyo ndé représentant d'ayo. Asimbe Équateur. Ba linga moto ndeni. Ba sala ka pe boni. Yo pe ko tio. Ba sala ka pe boni. Ngona mwana miso baba nazo landa senabi non. Oyo mutako buchi yango te. Ça dit quoi akanji? Si du bandi kuna bemba kanga. Tozongi awa na. Bongo na chwapa. Nani? Na chwapa. Nani? Chwapa. Wili la konga. Zonga na mbandaka. Mbandaka. Bobo, no ba chwane nani? Nani? Petu ya batu journaliste na kumo nani? Nani? Oh wapi so. Ukonde ba chaîne oyo so nani yao. Unale Christian Bosse. Christian ajua ya bobo na Christian Bosse. Ye mtu akanyipe kwa. Ye Christian ajua ya bobo yo nani? Christian Bosse. Pour ça il a des leaders il y a province Équateur na politique. Des leaders. Équateur na Mbandaka. Bobo boloko. Wale kiede. Emi bale. Christian Bosse. Christian Babi kuna ebanta. Christian Timbanda. Tole m'appelle na Christian. Tole un poulet na et. Tole be piscine na Christian. Mais Babi kuna vraiment na ba jeune leader on dirait Christian azara cité. Azama kasi motabungi Christian kuna zade. Mais ndé il est simple comme le loi boire. OK. Alors ça la politique ya girafe. Ali ko imone sate. Maintenant comme atango. Mais après Bobo c'est lui qui sera gouverneur à ville et la Christian Bosse. Ah bon? Ah mais oui. Voilà prophétie de. Na ça prophétie en wana Christian. Toba pa ya baya ka wana to kabola Équateur. Ozole la ndako isili. Ozole la ndako babuki. Mais bongo gouverneur argentinien ngobela. Ngobela. Ngobela na kisasa. Yo ngotanga argentinien point. Mais mutu note. Asoka ngaiti. Yo zana bato bela prophète. Yena très fort na kin. Parce que on dirait ya parole sous terre. Amo c'est trop kabwa ya moli mwana nzoto. Oni mwana ndende côté kangana mafungali côté mususu. Non, moi je n'ai pas le problème avec le gouverneur. Daniel ça bomelo baka. Daniel c'est allié. Donc appelle olobaki o kimi Daniel si ya za mututé oké pas kizamina to moni ba photo pe bimi ba on est na. T'es là pour longtemps kizamina. Mais na ibiki ba suka mabe. Oh.
mais nga naza fidèle na Kizamina na kokenda mosala ti août de ça la campagne naza fidèle na OK moto na Nzambe azali kola Matthieu 6 verset 24 ne peut pas suivre deux chemins à la fois hein Bible le dit tala moto ozana na esika moko bizali na mais Denis c'est azamu sali na Nzambe Kizamina azamu sali na Nzambe pourquoi ozolingo kabola bango bon pour le moment Kizamina dotambola conformément à la volonté de Dieu Kizamina Nzambe ayebi soki tokamati na kati na Thessaloniciens 2 verset 19 le Seigneur connaît celui qui appartient mais soki Nzambe aboki moto nani aboki Nzambe aboki déjà Hérode nani Hérode nani tata otanga comme Hérode yo po lo baga Denis lesi obenge Hérode bengi Hérode Hérode Amis chers téléspectateurs, tu comme vraiment na suka émission à Mokolo lelo. Prophète Ngefa, tu comme na suka émission. Message na ya suka yozani. Message de journaliste merci mingi na liloba suka yo lobi église za libanda. Na meki ko senga aide na bato yebi bazo kama mboka. Bato bazo na gestion ya mboka. Basala quelque chose. Et puis bazolo babango basambelaka moto asambelaka la sa misala na moni eloko ya malonga te naza epa na ngai na bato mbongo bazate sont des vieillards les vieilles femmes tout cela eloko ezate yango moni na songa Joseph Kabila na maman Olive na Joseph Kabila quand même il a dirigé le pays pendant 18 ans ceux qui ne sala qui est mabe alimbisa ngai na Bible ezokoloba na Matthieu 18 verset 21 à 22 batuni Pierre okolimisa moto balawe ayimbala sambo yeso alimisa moto tuku sambo na sambo na yebi Joseph Kabila azali vraiment otolobi musulman et surtout mati musulman chrétien quand on a besoin d'Abraham très bien ayokela ngai mawa à ça quelque chose pour l'église. Ngefa sengi Joseph Kabila na sengi pardon. Na zamutu na comme na posé la faiblesse hein motambongo aza moninga na te Proverbe 22 verset 7 les riches dominent sur les pauvres. Très bien. C'est la Bible qui dit na sengi pardon. Maman Olive otongi église catholique ya munene à Bukavu. Au Sénégal avec beaucoup de millions de dollars. Romains 11 35 à 36 où il y a des fils ngai. On a zongi c'est à tout le monde. Dieu va vous bénir. Soko zo kangai, moto nyoso motema malamu. Sana geste et mon Dieu vous pardonne. Son a zongi Joseph Kabila parce que tout on a ça qui est vraiment pardonner parce que na lobby. Zo c'est na Congo bata bon cœur bazate. Pas Joseph Kabila. Hein? Non. Joseph Kabila n'a pouvoir te. Hein? Joseph Kabila n'a pouvoir te, c'est la terre en vie. Mais azo continue moi ça misala malamu. Pourquoi nazo soki bango basala ki geste malamu. Na go zongi la Joseph Kabila te. Mais na moni ete mutu na sala ki mabe na lobby mabe kati na ye. Dieu m'a touché, il peut faire quelque chose. Nzambe akopambola. Papa na soki nazo loba na kolela parce que na sacrifier vie na ngomba pona Congo. Hein? Nazali na kotambola nazonga liso batoboli babetinga masasi na kufi pona Congo. Hein? Tozobundela batu moko bazali koyeba makambo alobi te. Ndeko lelo soki lelo balongoli balongwe bakwei pouvoir moso ekwei et ou bien Kabila zonga na pouvoir ba okende wa. Hein? Ba okende wapi? Ozomoni faut za motema malamu na bato parce que biso tokotika tozobundela Congo. Moi je Congo de père de mère. Mais nakikolela bonamisu na bato ebisa di banda. Ndeko na ngai Christian ndeko na nga hein Christian église za libanda leki hein bosembe nzambe atie wana nzambe apambola ole jeune osimbi hein nini moko ya munene c'est ça que nzambe apambola yo yango nazoke pa Kabila ni maman Olive na otanga ko bato mosuta papa batanga bakabaka te oyoki bakabaka te nakolela nani hein nalalaka te papa nakana cardiaque mais ceux qui sont ba souci nazomona lelo nazongi au nyonso za kokufa hein église ya Nzambe l'or Agé chapitre 2 verset 8 l'or et l'argent appartient à Dieu. Joseph Kabila sénateur en vie ex-président maman Olive ex-première dame
Dieu vous a béni. Tu sais, la Bible me dit que c'est Bossem, Joseph Kabila, Maman Olive, acte 20, verset 35. Je vous ai montré, il faut soutenir les faibles. Rappelez-vous la parole du Seigneur lui-même qui a dit, il n'y a plus le bonheur à donner qu'à recevoir. Hein? Proverbe 24, verset 11. Tel qui donne libérément vient plus riche. Tel qui s'épargne s'appauvrit. Tala kuliranga musai na nzambe na leli. Mai na miso église za libanda. Papa na suki wana. Voilà, mesdames et messieurs, salut vraiment pas si comme la mosala nzambe kolela boye. Soko yoki message yo à tous les loko songate partager. Bon partager ngo et comme la bague les concernés, peut-être va ça quelque chose. Azole là il est malade. Ba bengani na église. Ayebi place ba nzambe ba rokende te, ba ofele bazana na kati wana. Ba veve tout ba veve bazana kati. Okotia bango wapi? Nzambe asunga esimba mitema na bino. Yo pe mutu batangi kombo noté, ozana volontaire ko sunga evra nzambe, sunga prophète Ngefa. Ah, ça vraiment libanda et ko sala bien. Merci na John le patron, tozala ki derrière caméra yende mutu filma Jésus. Merci na honorable Die Banza Londolo Nguya balobi mbandaka na biso toujours en forme. Ce que rekota maramba prophète Ngefa. Atana $1 nzamba kozongisela wa ebele. Honorable Die Banza Londolo Nguya fait quelque chose et pas prophète Ngefa et au sala bien. Merci na bino nyonso bato bolandi biso tina suka au commenter au tiki ba suggestion na yo et au sala biso bien. Tokutane mikolo ya.